Poisana mwasi ne atike kuna na bala mibale aye ko bala oyo eza bala a profit alandi mbongo aye ko ayebeke eza famille batikele bango ba mbongo sikela bala kuna pona zo mbongo abali kuna pona mbongo automatiquement moi na maman au langue et je redonne cela na yo ça ba kambinyo sa église à maman au langue bisque bozali botala likambo oyo kuna maman pasteur oyo moi na maman au langue abali moi c'est abato abali mobali ya bato sikoyo bodone que c'est la chair allez ko boisson pour ni daleba azo mériter ta se bibliothèque azo mériter ta côté mutu ko na ensemble la mutu te hein pourquoi vous pouvez permettre de telles choses tala yaya zongela mobali na yo tika mobali wana mobali ya bato o te liboso bato to te ya na mobali ya bato na ndako tika mobali ya bato la zongela mwasi na ye c'est papa lo langue azoka mwasi ya bato na ndinga kucha babele wana to kata sa moko teke papa olanga lala mwana mwasi jamais to kata sa moko teke mama olanga salika ba bêtise bino bana papa maman il a fallu bossa la modèle la papa na maman beaucoup so modèle wana te mais beaucoup fait église tala na debi se bakambi maman wana atel souste na mona tala certé na koya kuna pona yeba bochela ni bossa bato na mobali ya bato na ndako maman pasteur mobali ya bato mukolo mobali azolela amona mobali na yete yo zu mobali wana uchila ndako bossa le mariage religieux bossa le mariage ya civil tala libalo ni faut kufa il faut dire tout kufa on ça pas la profit so azo pour la profit ani peut-être ya mbongo amoni ke bozala mbongo yango aye po abala yo ou bien ozo bale pour la profit à beauté ou bien à boka le mariage n'est pas basé sur ça le gabri bala ndingo parce que il est pasteur dalo ayeba kite ko papa na chuluba kaka na chuluba Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, et bonzambe, Lola, ezo futa simana onto ya koloba kenzamba boto kwaye. Lisusu apinaman sazo sa biso un grand merci na bande réunion sto bazola na biso de partout. Là je vois les pasteurs et fais amis la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo mukwaya motema. Ya bivin c'est domo depuis Londres pe na maman Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston. Bonzambe Yesu nde mosuki si bien aimé les man ne triomphe jamais toujours na cadre ko informer bino. Bande bomona ki la fois passé na émission to sa na ba ndero nanga ya Jijika. Bon, on a qui donc net au 5 émission concernant affaire il y a Moïse Mbiye par rapport à orgueil et kotina musala na nkolo mona qui musicien chrétien abani na na senza mena na tomoliete ba prière ebele respect ebele humilité ebele mais une fois que ce que nzamba tomoli okomi grand pasteur oyebani okomi grand musicien oyebani orgueil et la team apeka bien aimé dans le Seigneur en tout cas ça vraiment bien té bon monaki prophète Gédéon Bekanga ndenga lobaki bon monaki Jijika pe ndenga pesa ki réaction na bien aimé dans le Seigneur bande ko pe mingi ba bengi bazolela ke en tout cas ça vraiment bien té orgueil to comme on a accord de Christ et pas ba musicien chrétien peut pas ba pasteur na biso pour nous kuta na pasteur c'est tout à fait un problème bien aimé dans le Seigneur pour nous cause à la maladie, cause à la problème, comment urgence c'est que prière ya Moussa Nanza, mais au bien abo pasteur ya maraté, au bien abo bayambela toujours pasteur na bureau na ye, bayambela au pasteur azali occupé bon abo, au juste les années, à tout quelle église na bureau, pour nous kuta na pasteur ezaboy. Okutana eto oya wana de ton type ko okutana epete obaluko ke okutana kana ba frère ya église ba modérateur ba frère mususu mais oyele ki pasteur okomona pasteur te bien aimé dans les qu'est-ce qui se passe na église na biso ya Congo est-ce que ba pasteur ngo bazali vraiment ba vrai serviteur ya nzamba benga bango to nzamba benga bango te au juste ces années confusion totale oyo ya mokito ko mona na kati ya église tozo kende wapi bien aimé dans le Seigneur ki bonzambe to beteki li solo ya Moïse Mbiye bien aimé dans le Seigneur par rapport ya bamakambo azanango je salue merveille je te salue merci beaucoup là par rapport ya bamakambo yo to zo mona kati ya corps di Christ bien aimé dans le Seigneur Moïse Mbiye il a fois passé bo mona ki bande ko frère Max Mbenga ayaki kolela na émission na biso na komo ya Moïse Mbiye bien aimé ndenge Moïse Mbiye
abwakisaki bango ye na frère Patrice bakina ko Moïse mi na bureau abwakisi bango to moni pe il paraît que ba musicien mosusu ceux qui peut que ba René le fait ba Thomas le bakena ko kutana Moïse mi ko luka Moïse une fois que ba utara poto ba sala tout ba kutana Moïse mi ba ya de 12h 19h bazonga Moïse mi ya bango te avant na kata bureau bien aimé à sabota bango to moni sur na conférence bien aimé dans le Seigneur OK kulutu na frère Max Azari kwana o adali mukolo ya Moïse Mbiye musika na ye makasi koleka bien aimé ndenge Moïse Mbiye ameka kempe ko dénigrer frère Max Menga en pleine conférence ko kitisa ko sambusa bien aimé dans les 5 là ça orgueil oyo azanango bien aimé tozali na mongo ya ba serviteur de Dieu o to yamaki epé la fois passée alobaki bien makasi shalom prophète Jean-Félix shalom shalom bonne santé non santé tozali biso calme na ngolo na Nzambe bigo bana bande o baso na le bézana que tozali ko yebisa bana Nzambe rester toujours attaché na condiment au Nzamba pesio. La foi c'est tout un grand moyen que Dieu vous a donné, ne faut pas négliger ça. Quelles que soient les secousses, restez toujours attaché à Dieu. Dieu n'a jamais déçu. Restez toujours attaché. Dieu n'a jamais déçu. C'est tout ce que je peux vous dire. Restez toujours attaché à cette chaîne où il me l'a rabino matoma, permis makabino, na makambo sengeli, où il a codifié bon monabino. Soyez toujours branchés et vous ne serez plus déçus. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Orgueil na kati église papa, réaction par rapport à Bamakamo na Outoloba, na zolo ba yezo kishenga na motema makasi. Concernant le comportement de Moïse Mbiye, tous les pasteurs vont orgueilleux. Comme qui s'est athée, gloire à Nzambe et Bounisi Bangonzela. Mais quand on commenté par rapport à des journalistes qui humilié, saboté par Moïse Mbiye, mais il était là au bureau. Ah oui, je peux répondre, mais avant de répondre, moi j'aime d'abord prier. Okay. Seigneur, fais-nous grâce pour que nous puissions répondre selon ta divinité, pas selon ma connaissance, pas selon l'interprétation des hommes. Mais j'ai besoin que tu puisses nous fixer, que la grâce soit avec nous dans cette émission. Amen. Je réponds. Les osala mabe na motema pour na landi yo tango zo lebelango ezal malamote. Pourquoi? Parce que la Bible nous recommande tous à la humble. La première chose. Mais si tu veux être élevé, nous allons humble. La Bible nous recommande tous à la bas humble. Au monde moninga comme ce qu'il y a les kindeyo. Au monde moninga ndenge pe omimonaka. Parce que le miroir de l'homme c'est qui? Le miroir de l'homme c'est l'homme qui est devant ta face. C'est celui-là qui est le véritable miroir de l'homme. Miroir où tout à l'heure le vrai miroir, ce qu'on a mis moi n'a passé Jean Félix, n'a mis moi na yo papa Alvin, n'a mis moi na ndeko John. Donc John c'est ma photocopie. C'est ça le vrai sens de John est ma photocopie. John Azali qui t'a la telle c'est pour la Bible dit soyez humble. Première chose, tous à la bas humble. Orgueil oyo zolo bela lelo oyo papa Alvin et bande pe lelo ete et to mona kango na basala libele ya Nzambe. Tango atalaki nase ala matembele ala nandako moko ya yezanga tina ya bampuku na ba pese na ba bichaku na kati. Wana zaki bien na batu nyonso. Aotala bandimi na bandako. Ngazo yamba batu nyonso. Mais depuis que abimanda ko ya binchekwa akomina ndako soki wapi wana mitro mibale ba beste na banani bi échangea batos ba komi biloko izanga tina akomi koluka batos ba fuka melaye soka leki batu ba tia maputa soka leki batu ba beta maboko so batu ba leki batu ba sala bo jusqu'au point que yangonde pousser le batu ba kutamba na ba photo ba pasteur na kati ba kingo orgueil wan nde poussa bango bo balatisa bana Nzambe ba photo na ba kingo. Soit que dans la photo il y a pasteur na yeso ki wa soki nini wana soki na tanga ba komola ba pasteur wana awate boyebi bango ba la ba photo na bango o photo wana na izala nini kuti photo ya mutu wana pasteur ni impudique kekide une photo ya un impudique un divorcé un mutu makambo zala to zuli photo na yo latina kingo o tambo soki accident ko ya ebix e ko big so tambo mo côté yangunde orgueil wana ne poussa bango lelo biloko ebele ba tsaba na Nzambe ba photo baningi ba to ko memela bango.
Or, tant que dans le sens du ministère, qui est un serviteur de Dieu? Le serviteur de Dieu, c'est celui qui se fait le serviteur des autres. Qui est le patron? Le patron, il est bandit. Pasteur, patron. Le patron de bandit, il est patron. Je suis un serviteur engagé dans Moussala. Comment on appelle na Djiboyi. Moi, na Moussala Yandaku. En fait, les bonnes, comment en français, on peut dire comment? Les bonnes. Donc, là, il n'y a pas tant de quoi, on a la bonne. Personne n'a moussala ko sala na sukole mitema bana nzambe na mema bana nzambe o bana tata ya mukonzi na ngai Yesu apesa ngai église pour na batela bana na ye na sukola bango mai na latisa bango malamu pour un jour na kende ko présenter bango le bossa tata la bango. Donc qui est le patron? Le patron ce n'est pas le pasteur, le patron des bandits mais baza ba patron. Mais maintenant ebongami et comme il y a mon Jésus avait montré un signe qui est modèle a même ba disciple nyonso. C'était signe pour la humilité. Vous devrez être humble comme moi. Moi, en tant que roi, j'ai laissé le ciel, j'ai laissé la gloire. Et comme confirmation de ce que j'ai fait, voilà, Pierre Aboyaka. Non, toi tu es plus grand. Il y a eu une discussion jusqu'à ce que Pierre appelle ça Makolo. Il y a Sokola et Pierre Makolo. Et c'est que le lingue, le lingue tokosa na bandimi. Le pasteur a commis le coup la mukonzambo avant dit pour aucun de côté au 5 audience et salamate. Alors, ba geste oyo, eza ba geste moko, eza lié na ba fondement ya batouane. So tali bien. Ne le bi ka Moïse mbi. Ibi Kama Moïse mbi oyo zo ba awa soka boyi ko yamba Patrick Musoko na temps wana ba événement ya makambo na ya soki ya geke ya makambo ba sexe tout ça a boyi ko yamba et pourquoi quelque part à cause de la raison na ye parce que okoko yamba mutu azali na obédience na yote pardon mutaza obédience na yote c'est quoi na ko yamba mutu oyo na moment oyo événement oyo akoya pour a décourager ngaité oyo akoya pour a condamner ngaité il faut ayamba bato oyo oba kokoya ba pese le boba bi ezali kam moko te ba fortifier yo atester sani bongo likambo te avancer que muto akoko bisete humilite-toi lokelo kwa nzambe tobela akoya mutande ngwana te c'est pourquoi na koyamba azamba bato na bango na ba clique na bango tiata omonaki na moment matanga papa na ye Moïse nani papa Moïse Mutombo Kalombo aye afukami. Moi je croyais il pouvait avoir fukami de bosso moustek. Parce que ne ba papa ba père spirituel ya Moïse mbi c'est ba pasteur moustek. Ne ba tubaye ba Moïse mbi. Bonga panga na dote ya Moïse minga te ya to la ndanga na te ya avant la banque. À moi na continue na génération ba nanga to 4 5 6. Alors na lobi si a fallu à celle de on face la le bosso ba plata na yo ba de celle de na sambe o ba mondenga to botama et pas papa a kolipe ba zo mondenga zo yokola ko bete santé ba inviter ba commissaire denga sali afuka mela bango ta afuka mela muto boye pourquoi parce que baza ba to clique moko moi je n'ai pas na machaka bo monter bah nous avons maintenant des clics de pasteurs. OK, vas-y, nous avons des clics de pasteurs ba ba clique na bango par rapport ya ba loge par rapport ya ba chemin na bango ba printemps par rapport ya ba vision bango ba sana yango. Bon, ma vision c'est pas ta vision. Alors si toi tu as une vision contraire de ma vision, on est tout le monde na ko yamba yo na lolenge sécurité. To mola ta ko to mola porte muto moté ko to mola Moïse il faut ga ke ba kota na bango ba loge. Te na ne ko wana ko ya bino o ke nzam na to modi bino te ozo mo ba ko batimba. Mais qu'est-ce que botom mo c'est qu'est-ce qu'on fait intervention? Oui, bana o bazana non. Bandimi belo bazana na ba église. Non, moi je ne parle pas de ça. Alors, je parle des choses qui sont ordinaires. Je ne vais pas parler ici des bateaux. Dans le nombre de bateaux, dans le nombre de chiffres de bateaux, dans le bilan de l'élévation, dans le bilan de l'élévation, dans le bilan de l'élévation, dans cette ville, nous avons combien de communautés? Combien de branches de communautés? Combien de branches de croyances? Nous avons la foi baïte, nous avons la foi musulmane, nous avons plusieurs fois.
un musulman, un pasteur musulman, est-ce qu'il peut avoir de bonnes relations avec un pasteur du réveil? Non, parce qu'ils ont des versions différentes, des religions différentes, des confessions différentes. Toi du réveil, tu confesses Jésus-Christ comme Dieu. Lui là-bas, il dit que ce n'est pas Dieu, c'est un prophète, on ne le connaît même pas. Il dit que c'est Allah qui est Dieu. C'est deux choses différentes. C'est pour dire que nous avons des clics qui forment plusieurs formes de croyances. Il y a battu. Donc Moïse dit, à la forme il y a croyance. Jésus-Christ, c'est une étiquette. Jésus-Christ peut être une étiquette pour la battre. Quelqu'un peut avoir la Bible, il parle de Jésus-Christ. Mais le fond, ce n'est pas Jésus-Christ. Il faut que les mascarades de Jésus-Christ, il est là, il parle de Christ, Jésus est, mais le fondement, ce n'est pas Jésus. Donc Jésus est que un tremplin, et ça permet pour Matato, comme star. Mais le fondement, c'est autre chose. C'est ça que je parle. Je parle du fondement. Donc, s'il a boycotté les autres, c'est par rapport au fondement. C'est pas tant. Courage. C'est ce que moi je parle. Je ne parle pas, il y a élévation, il y a battuté. À Kinshasa, nous avons plus de clics. Nous avons plusieurs croyances. Et c'est la catastrophe, c'est ça. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée. La Odyssée, c'est quoi? L'âge de la Odyssée, la Bible dit on a vu le cheval qui sortait était pâle. La couleur pâle, c'est une couleur de confusion. Nous sommes dans l'âge de confusion. Nous sommes dans l'âge de confusion. C'est difficile de connaître le serpent lorsqu'il est dans l'eau. Le serpent, tant à contre la maille, à la mbisi. C'est difficile de connaître les serpents dans l'eau. La Bible dit, quand nous retournons à la Bible, il est difficile de connaître les traces du serpent sous les rochers. Mais sur les sables, même 2 jours après, au coin des rochers, il y a des traces, il y a quelque chose qui a passé. Mais sur les roches, il n'y a pas de traces. Les rocs, c'est l'église. Maï, c'est l'église. Dans l'église, il est difficile pour Yeba, Ndando Nani, Nyoka Nani, Okoye Bangote. Parce que c'est l'âge de la Odyssée, l'âge de la confusion. C'est difficile pour battre les choses sur la Nana. Les gens battent parce que nous avons 10 000 personnes, il y a un Zambé. Quand on a 10 000 personnes, il y a un Zambé. Quand on a 8 000 personnes, c'est exact quand on a un Zambé. Quand on a 50 000, il y a un Gondé, quand on a un bishop. Non, ça s'est trompé dans ma caméra. Papa, nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Moïse, Mikande, le Biwana, dans ma caméra, Basala. Basala, clique na bango. Et pourquoi il y a un clic na bango. Vous voyez? Comment Yambi Oyo, Aboy Oyo, Ayambi Oyo, Aboy Oyo, Batmasa 10 Libanga, Yamba Bangunyon Spoya, Yambi, comment tu peux Okoko, Kuboy, Baoba Yaki Liboso, Bavaniti, Baoba Enasima, Napoya, 5 minutes Bakoti, Baoba Yak Banga Ide Bavani, dès qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, comme il y a un clic, la bango, par rapport à la croyance la bango. C'est ce qui est, je voulais expliquer que cet orgueil-là, au bango, l'orgueil, quelque part dans le bango orgueil, mais il y a philosophie, il y a groupe na bango ndenge, bastanganaka. Parce que bakamaka, dans le mouton, dans l'église. Le mouton était devenu comme son père spirituel. Le mouton n'est pas le père spirituel de Moudembi. Dis-moi, combien il a prêché Mbi Moïse Mbi. Il a initié Moïse Mbi, Nani. Moïse Mbi a grandi, moi le pasteur, à côté de ma campagne, à Yembi, à Serba Mounaye. Mais le lot où il y a à côté Nani, à côté par rapport à quoi? C'est-à-dire que, quelque part, ce que à Fukamaka, les bosso à Batunyoso, Batunyoso Bazo à Fukamaka, à Yebakatine pour aller à Fukamaka, les bosso à Tatawana. Aïe bitina mais ba muso ba yaki afukama te pani musteka yaki afukama te pani parce que tibingu ya bete ya salon mayaka pour afukama te ba deloure ba mona ba mbongo mo chibingu na ga nene ba mbongo parmi des grands hommes qui ont soutenu les pères qui ont soutenu l'église non bete la salon il est ezawana bete la salon oui à Tonga surtout. Je ne sais pas l'histoire de Makamou, mais il est là. Il y a un Azaki qui a abandonné assumer responsabilité l'église à un certain moment, il y a un Azaki numéro 1 à l'église avant que Mbiya Azwa. Vous voyez?
mais bayaka wana mais pour ni mbia koki kofuka liboso bango te afuka ma liboso bato bazala tana confession mokona ko doctrine arbitraire ça dit beaucoup de choses faut comprendre les choses faut kana mana ko bayibele comprendre les choses bato bazala bato na bango faut ya mabato ya ndenge na bango yango nde bo benga ko kutonga na ko benga orgueil te ce n'est pas l'orgueil ils ont promis il y a philosophie ya ba groupe c'est ça donc yeba ke na mokila bato to komila âge ya là où c'est l'âge de confusion c'est difficile pour yeba mwana nzambe na mwana satana ba komi to komila confusion omone muto abimi wana ko mwana nzambe nzo ke tombeau blanchi l'âge de la Odyssée c'est l'âge des tombeaux blanchis muto abimi comme pasteur apôtre mais akakati ndumbo moko ko sanate nganga moko ko sanate lelo banganga bazasu amando bakendo na yeto zaki tout mona ba pangada ba mando na gauche droite bazasu ba bongo mama ko ba prophétesse na ba prophète ba apôtre ba bishop ba grand bishop ba la ba mbongo ba la biloko oh papa là de la Odyssée yango oyo boke baba na nzambe ko za ba tebende ko za nzambe te Jésus est né où il pouvait raconter ko di marque de ko bota na banda ko ba konzi anteke mo konza ke ko bota na kata bisobe na kata binda ko bangulu na ba nyei oh pourquoi bato bazaki te banda ko so ezaki te. L'âge de la Odyssée que nous passons. Ce n'est pas l'orgueil. Oui, Moïse mais ça orgueil. Bien on est pas bengo orgueil, mais c'était un langage et un langage mbiya à lebi du bango. Nako yamba binote bozaya obéissance nangaité. Bozaya confession nangaité. Nous ne confessons pas les mêmes choses. Tous na vision mokte na bino. Obino mokomema, di banga na bino ezana biskai pa nangaité. Ata bo meme yango essaye bito moko te na ba bino parce que di banga ya bino e kokota te ezali bango moko bousculer e kokota te c'est clair ba frère wana ba comprendre sens wana ce n'est pas dit que orgueil ce n'est pas l'orgueil ah bon ce n'est pas l'orgueil c'est un message clair c'est clair. Merci beaucoup, merci. Est-ce que par rapport à Makamoto comme mon accord qui ba plupart ba pasteur ba musicien ba garde corps pour que na pasteur pas si non soit les années papa na ko le baboye non soit na ezali la chair qui agit beaucoup. C'est la chair qui est tentée d'agir. Parce que tant azo tombo ama comme na mbongo ebele alobika comme na gobanga ke ba okanga ba kubeta ye ba ko kotele na ndako faut na za sécurité ezango di sumute bon na ko le pe ezango ka di sumute si na ko na gardien moko na ndako na ngai na ko ta ndako na fota ka mbongo akarda ka ndako ce n'est pas un péché ce n'est pas un péché mais koya ya ke po muto ya na ndako na ngai na bureau il faut qu'il y ait 5 audiences. Et natambusé dans cela, on est commis de quoi mabé. On est commis mabé. Mais quand décor, ça peut arriver, comme vous êtes là. Les Ottawana, vous êtes comme des gars. En dehors de ces services pour ça, il y a journalisme. C'est un homme de Dieu. Au théâtre, il y a un vitagayo. Oui, mais il y a un vitagayo au théâtre. En tant qu'homme de Dieu. Les autres, la part de corps. L'objet de Dieu peut te faire grâce aux yeux de bon millionnaire. On s'est trouvé que maintenant il y a des gens qui te poursuivent. Pour la prudence, moi, même la police, pas pour empêcher de faire mais pas faire moi parce que le monde est mabé. On est soumis. On est soumis. Aujourd'hui, moi, carte de mon prudence, il y a des jaloux qui peuvent te saboter à tout moment. Mais si vous avez votre pédicard de corps, vous avez un autre personne, vous avez un place. Moi, je vais vous des cambo et salité. On est en mode soumis. Les soumis, lorsque vous avez commis une opinion, vous saboter bateau, vous avez une église, vous avez un problème. À côté de l'église, il y a un abîme qui a tiki bateau. Vous avez commis ma paix. Pour mon toit, il faut un bon, vous avez ma paix. C'est ça. Merci beaucoup, prophète Jean-Philippe. Toujours. Comme on a dit, il y a un pasteur qui a dénoncé comme on a dit, Ngefa, Oyo, accueilli Kotala, a remis que porte-parole à Kofi, Koku Misaye, qui a eu Tibeni, Bonabobato, Kutanaye, Yo Mouniandeni, l'homme de Dieu. On a avant que
kimba ta uchi kamba ndake kuna babengi bani akenda sani akenda ko kotala bandeko na yo non touti olanga no nde fazo kumisa ye non akenda kotala bandeko par rapport à cela yo moni on est pas que bandeko musu ba interprétant made yo mais funga na yeba akenda kusani kuna kubete musique te akenda kotala bandeko yo bazali na ba tozolobe par rapport ba problème banini kozana bango siko tolobe par rapport ya visite ya ngefana ye na ndenge azolobela alors nainga lobi boy soki Kofi akendaki bakote wana ya este bandeko biso bazonyokama bamama batikile baveve bana musu batikile baza baorphelin à cause de bitumba este soki Kofi akendaki kuna akende pour la compature ensemble na bandeko na biso asali mabete c'est un Congolais. Il faut aller ensemble na ba Congolais onion bazana estes. Il n'a pas péché. Il a accompli aussi l'un des il y a le Lobana na Nzambe. Ya komona ba bazaka ba mawa okende ko bondu sa bango. Je pense en tant que badem babenga kipe mo pao aoza memaki moi saka ya los akabeli bat. Asali mabete. Alors maintenant par ya musala o ya sali. Soki akendaki ko sala musala moko ya malamu. Tolo bakaka. Ngai na ninga katela kende ko support. J'aime être tout droit dans ma caméra. Na côté la philosophie ya batu mususte. Mais si Kofi akendaki la est, akei ko bon du cimetière baza la passe. Akabeli batu ata mo los, passer lango. C'est ce que la Bible dit. Maintenant je vais éclaircir les gens, moi je parlerai pas pour tout le monde. La Bible dit ceci, batu so landanga, batu no so landanga il kambo na loba, et ça flash, la pêche sous flash, la pêche sous flash, la pêche sous flash. Bon landanga parce qu'il y a une confusion peut entrer maintenant où une confusion il faut qu'on sous son calendrier comme à hauteur. Flash dans la Bible. La Bible dit ceci. Si l'eau du cadavre tombe, sur une personne, que la personne soit inscrite parmi la nation, parmi la famille, ce qui m'a ebembe et kweli mutu, bazwa mutu wana, babimise na ndak bakenise musika. Mais ce qui m'a ebembe et kweli likola semence nguba, ba sanctifier nguba, balona yango pour te lobby faire bango bango. Yo ko banini. Na mutu, na semence nguba. Ni de cause un avantage, ni de cause une valeur. Eza mutu. Mais comment m'a ebembe et kweli mutu, babaka mutu. Mais et kweli semence, il faut besoin de semence, balona yango. Pourquoi pour dans lobby semence wana et bungate. Ce qui signifie quoi? J'ai besoin que Batoba comprenne ma camarade le Baao. Lorsqu'il y a un bien fait, ne faut pas token de konyatango na c'est parce que mon toit n'a mabe. Non. Si le lot est dingwe, to ebika muta makisi. Depuis kaza mutu ya boya boye. Le lot est dingwe telemi, akei na mbon na ina ba orphelinat, abi akabeli bato. Asali, akei na ba prison akabeli bato. Akei na église moko ba na kinga mutu nzambe te, mais église ba tonga. Azuni mo na ye, apes po na ba isa bosala nzambe. Il a posé l'acte qui est meilleur. Cet acte toko kundango pour la mabe na yete. Acte dans les photos ou tout du parce que c'est parmi les actes que nous prêchons que va poser. Alors ce de konabiso Kofi akendaki mboka kuna tambola ki pona ko songa bandeko ko bondela na ko le na ba obazolela. Il a accompli la parole du Seigneur. Ce qui ndeko pasteur Kef et qui a télémi qui a valorisé ma cambouane a ndenga bien valoriser. Au monde ndeko Kofi asali bino pe bosala dengwana po bande okuna bazonyo kwama baza besoin de sungi na bino. Là ce n'est pas mauvais, mais ce qui y a kendeki na ndeso ya kokumisa ya kokende kosala ba contact mo boye zanga tina ya so kokende kokumisa ye soki ya kosala ndengi wande mabe. Mais ce qui ndeko na biso kefa kendaki kutana na ye peut-être pour remercier vraiment que Dieu te bénisse pour la chose qui na est. Il n'a pas péché, il n'a pas fait mal parce que Kofi n'est pas un démon. Kofi n'est pas un démon, frère. Tout le bagage, tout le bagage, est-ce que Kofi c'est un démon? Kofi a beau tamana maman, ana kibonzambe te. Papa. Bon, yebi sangai. Zama bimise na mpoisa. Mais yebi sangai. Le Snakong, na tonga Snakong. Azake pasteur, na tonga Snakong. Azake apôtre, azake un israélite, azake mon pakando. Mais ninga kanzambe a momi ke bato baza basambela mais baza jusqu'à kusambela te na pesa ngo jusqu'à kusambela. Quand Jésus est venu, Jésus a loué cela. Jésus a loué cela par rapport à la guérison après ça que pas mutuana, c'est que nzambe andima ko pesa mutuana guérison pour na bola mu ya salaka. Papa, to kunda ka bola mutu, to
tokundaka bolamu te nakata dans l'homme il y a du bien il y a aussi du mal soki moto asali bolamu tozwa bolamu wana tokunda yango mpona mabe asalaka te soki moto asali malamu totombola bolamu wana soki moto asali mabe tokesisa mabe wana po te eyebanaka eza mabe mais soki moto asali bolamu faut kokondamner non nous ne sommes pas les pasteurs opposants nous ne sommes pas des pasteurs opposants opposition radicale ya koboykote nyonso non si Kofi est allé là-bas, Asadi Moussala Naye, à Bonus Bateau, à Pespa, moi, l'eau, il a fait du bien. Ce qui passe, Gef, à Kendaki, à Kenandenga, qui a valorisé Moussala Wana, qui a Sabatoke, au monde de Kofi à Sali, Bilope Bossala, à Sadi Mabete. À Bougin Zelate. Tu as Bougin Zelate, ce qui Kofi a fait Malam, tout le monde Malam Wan. Et ça Mabé, ce qui Kofi le lot, la mort, tout le bac à gratuité. Mon Kofi a fait Babi, pour une année, gratuité et Simbi. Pour la 7e, na 8e, na pesi autant de milliards pour la Congo Mobimba. Tokulu angote. Tokunyata ngo. Tokupeta ngote. Tokote angote. Tokote angote parce que ezelinda qui c'est malamu. Papa, dans l'homme il y a du bien et il y a du mal. Nakata mutu, il n'y a pas seulement du bien. Non. Nakata mutu, mutu akoso la makambo malamu un jour et quelque part mabe kokoya. Tokokunda bolamu ya mutu pour na mabe na yete. Ndeko. Moïse Mbi dernièrement, Moïse a donné 100 000 a payé 100 000 $ pour la bande Est. Il a fait du bien. Tout le monde qui a Fali, on a eu pour la bande Est. Il est assez malin. Acte bongo, Tokulu Ango. Tokulu Yatango, na makolo po azali musicien profane te. On a confusion. Makamba monté ma bête tout dinga kangote. Hein? Et quand naye, ils ont différent na kaya, il y a ndeko Denis Leza. Denis Leza kendaki na ndenge na ye ya bakope na ye na Kofi. Mais oya kende na ndenge ya Denis Leza ya kepuna à valoriser peut-être Moussala Kofi à Salaka. Mais jusque là, ngai na vu film wana loba na lulenge ya balancement. Si Kofi à Salaki bolam et que Gefa kendaki po à valoriser bolam wana alo be balanzambe ki asali malam, ce n'est pas mauvais. Mais soit kendaki pour la bakope la bango mususu. Abimi na balangage oyo ezali bala moté lokola Kofi lokola Denis Leza alobaki je suis béni pour na kutani na Kofi wande mabe tu vois donc Kofi aza démo te Kofi aza démo te aza satan te aza mutu makila aza na droit ya naissance pe aza na droit ya kokufa un mort un jour akozamukila bato pe akokufa alors to valoriser le bien quand quelqu'un pose des actes ya malam to valoriser yango. Si vous avez posé un acte à mabe, vous êtes au Kunda Yango. Pourquoi tu as Kunda na malamu na nyon sa mabe? Non! C'est pourquoi on a dit quand l'eau tombe sur la sémence, on doit purifier la sémence parce que dans la sémence il y a la vie. Quoique maïe zawana, il y a cadavre, mais tu peux purifier, tu semer pour la tozwa, ndakisi la vie wana et continuer. Donc, dès que Kofi Azali, Azali ko la sémence, na acte ya sali, Azali ko la acte et puis nous devons sanctifier cela, automatiser yango et la valoriser pour battre tout balanda on peut battre pour songeza malamu tout dans ndakisa tout ça la boye tout songa na bato bazali kolela na ba est c'est là eza mabete so battu muso ba condamner yango si peut-être bazana ba indice moko boye o bango mona ki akenda kusala et pas Kofi ya mabe et engager bango mais pour ngai jusqu'à présent na moni mabe soni et Kofi astraki na STT akei kobondisa bandeko na biso ba veve ba mama akei komona eskibi tumezali akabi moi eloko. Merci beaucoup prophète Jean Félix. Par rapport à ce qu'il y a dossier ya mwana ya mama Olange axe Olange par rapport à mobalo qui ayai ko bala Kevin mais moi si nae azole la tilelo OK ba abala ki ekuna baza pena bana soki combien nazo entre deux bana mi balé mais mwana mama Olange Mwana mama Olange abalaki garçon moko awutaka fédicine nzoka nde garçon wana azalaka déjà na mwasi mosuku babala na ya pesa d'autres pe babota na bana mibale parce que jusqu'à présent mobali azongi karaté mais parce que babala na mama Olange axe Olange yo okomona ondenge que un homme marié aye koto ya bali mwasi babala ni mais atiki mwasi mosuku na Afrique du Sud na bana mibale azongeli ete yo neto za pasteur conseil nini okokako pesa Olange axe Olange netke basi baba il fallait kaboma libala ou comment na ebité libala on ya yoto ya yete oui parce que moi ça auto comme livre moi azolela toujours bolingo na oui soki ke mumbali wana bali mona mama Olange ki asa balaki moi si mususu côté mususu aye ko bala o eza mabala a profit
po aza na mwasi na ye atike kuna na bana mibale aye kobala oyo eza mabala ya profit alandi mbongo aye po ayebike eza famille batikele bango bambongo soki nabala kuna mpo nazwa mbongo abali kuna mpo na mbongo là automatiquement je dis ceci nazo condamné yango à 100%, 5 sur 5, 10 sur 10, 100 sur 100 sans que l'on attend un. Automatiquement moi na maman aux langues et je redonne cela na ça ba cambignon sa église à maman aux langues puisque bozali botala likambo oyo a divorcé na mon frère wana atika frère wana ta mobali ya bateau pour moi ce n'est pas le atika mobali ya bateau ata mona maman aux langues abanda azala ye mobali akoya na c'est pas si bibale bazai ebele na poto bazai ebele c'est pas si ezana monde mobimba akozwa mobali akozwa mobali ya bateau te c'est nazo ebiso nde ser c'est que le koso axe olangi hein comment on est axe olangi azapé pasteur azapé pasteur akomi pasteur azala mwasi ya mwasi mona maman olangi ça akomi pasteur abali mobali ya bateau mais wana yombo kasi yombo na église yombo na ndeni yombo na église oh comment ça les sangue kotimai eza sur église te ekomi sangisa comment pite so babengaka ndenge nini babangala balobaka na ezaki moyo ya koloba confusion ekoti ko pasteur mwana moso aza pasteur pasteur akoma pasteur nana wendera bama na ye papa nayebi te me akoma pasteur ya église na bango nayebi soko bakambi baza kuna mama pasteur oyo mwana mama olangue abali mwasi ya bato abali mobali ya bato sikoyo bodolekisa na chere aleka poache mpo ya nini nayeba azomérite ata sime bible te azomérite ata kotia motu loboko na asambela motu te pourquoi vous permettez de telles choses tala yaya zongela mobali na yo tika mobali wana mobali ya bato otem liboso ya bato toteya na mobali ya bato na ndako tika mobali ya bato nazongela mwasi na ye ngai nayebi so clairement ngai pasteur Jean Félix nazo yebiso yo ex bébé comment ndé mbona comment na Kevin ex mobali wana mobala mwasi axe maman olangi maman pasteur maman prophétesse maman évangéliste tala musa nzambe za kopite eza ba kopite tala yo uti wapi est-ce que maman na yo asoka mbala bato maman na yo olangi est-ce que asoka mbala bato est-ce que papa na olangi asoka mwasi bato na ndenge akuti babele wana tokata sango moko teke papa olanga lala mwana mwasi jamais tokata sango moko teke mama olanga salika ba bêtise bino bana papa mama il a fallu bosala modèle à papa na maman beaucoup so modèle wana te mais beaucoup fait cette église tala ndazo bisa bakambi mama wana atel suste na mona tala certé na koya kuna pona yeba na koya ba caméra pona na koya pe na ba caméra caché na ko filmer ye wana ko posa bino makamoko muso tozana ngo ebele bino wana mbo komi ko exagérer na makambo zanga tina bochela ni boso bato na mobali ya bato na ndako mama pasteur mobali ya bato mukolo mobali azolela amona mobali na ye te yo zu mobali wana uchila ndako bosali mariage religieux bosali mariage ya civil tala libalo ni faut kufa libalo ni to kufa oza mabala profit soka azobalo pour la profit yani peut-être ya mbongo amoni ke bosala mbongo yango aye po abala yo ou bien ozobale pour la profit à beauté ou bien à boka. Le mariage n'est pas basé sur ça. Le mariage est basé sur la parole du Seigneur. Il faut lire la Bible pour poser le mariage sur les piliers qui est la parole du Seigneur. Et Pessinga Kanda, dans la salle émission, nous avons Kanda makas, nous avons Kanda dans le Bakanda. Nous avons ma bête pour les soyaux, mais nous avons Pesota. Nous avons dit Zouata. Il y a que c'est que partir. Il y a que c'est que Kevin, et puis c'est Kevin au mobile n'angate. Kende zongela mobile na zongela mwasi na yo, tikangai en tant que serviteur de Dieu, servante de Dieu, nous avons écouté de mobile. Vous avez posé mobile. Maman, on a posé mobile. Mais bala basé bien la CFMC. Na monde bobimba. Oza mona mutato maman. Oza mona muto yo a cette lanzambe. Oyo ko ko prêter ba ko la ndingo na te poser que ce soni ya kombo papa na maman te. Hein? Papa Olanga, c'était un homme considéré, un homme qui a servi Dieu. Mais na comme ma bête, ma bête. C'est ma papa et maman. Mais ce que ma colonie, ma colonie. On a ma kindumba, on a kindumba. On a kindumba au sala.
yo mobali te ozosala kindumba mpo oteme boso ya bato. Mais mariage on peut ça Roland Dalo mutapambola ki yango non? Roland Dalo. La Philadelphie. Mais ba click. Na occupé le mariage moko. Na occupé mariage moko. Moto moko, na occupé mariage moko pe ba bénir yango na Philadelphie. Na occupé mariage moko ba bénir na piscine. Il y a honorable Bouchab. J'ai appris que moi c'est le beau moi ça attaqué na ye a bengani moi ça sur la photo. Maman abana. Abali moi moko azadi sénatrice. Un pasteur de la ville a quelque pamble le balwana na piscine. C'est qui? C'est pas si l'homme. Na okaka bato bazulu belango. Que a quelque pamble la bato église à côté église. Face. Est-ce que moi sur la bande kende ko sambe na limité ndest qu'il kambe bimi. Moi ça comme les gens poto na ban na ye. Mais mobali mususu moi je me suis azongi na katanda pasteur akende ko pambola libala ya bongo na piscine. Est-ce que ezalaka ok de pambola libali mobali ko na mwasi na ye abengani ye pose moko yebali te pona mbongo oti maboko opambola na Yesu to na satana. C'est ça je comprends pas. Ya ngono bisanga pe Dalo avec pambola libala ndengona parce que ye pasteur Dalo ayebaki te papa na chuluba kaka na chuluba yoko que le kupambo libal ça que osa na histoire ya libal avant ya kupambo libal tu dois avoir l'histoire ya mobali na mwasi on s'est renseigné mieux maman dis-moi ta vie tu viens d'où on s'est renseigné papa bochi poto pour des années peut s'adresse na yo on continue na ba téléphone na ye on suit ba numéro ya bato. C'est comme ça on fait l'enquête. On se prend d'abord sur les champs. On peut faire par téléphone. Vous ne pas compte. On va nous vérifier le numéro, le message. Au Bengiba. Pour y aller sur place. Est-ce que mon tour est à balaté? Tu dois avoir les informations pour comprendre le libal. Comment pasteur Dalo, Moutoumne Nengaza ou Nakatamboka qui ça, a que le comprendre le libal à Ndengone à Kindumba. Les balles moko ya Kintoa, dit non, mais en communauté, les balles moko sans fondement. Il y a soi-disant que azali pama pasteur moi na maman olangi akende ko bala mobali ya bato yo pombo libalo wana olibi poza pasteur Dalo yo ndenzambe yo nde Yesu na yo papa pasteur Dalo yo nzambe yo nde Yesu okende ko pombo libala mwasi wana atiki mobali na ye na poto aya ko bala mwasi oyo mususu pendant que mwasi na ye azolela ye yo pombo libala musala nzambe osango wapi comment beaucoup de gens me cambo boyer pour ça mon maman olangi tela na lo boyer na yo pasteur Dalo di cambo sali eza yangote so ko pomba que le pali wana au salaire parce que maintenant moi na mwasi azole la bobali na ye parce que yo aussi mobali wana okangisa na mbale musu na mwasi mususu so yo le bale no wapi du moins que ce que ba divorce qui et que ba divorce qui na poto que mobali mwasi na saki kundumba nde ba divorcer qui tu as des épreuves ba divorcer là ce qu'on pambol de baliwana c'est dit que tu n'as pas de péché tu n'as pas fait aucun erreur à ta moralité mais ce qui que mobali baliwana Kevin et que na poto azali na mwasi abala officiellement connu et que aye ao abali yo pamboli yebe que tu as partagé ensemble avec eux la malédiction mais ce qui que libala wana ya poto ezaki na libala ya Afrique du Sud te babala ni mwasi wana ya Afrique du Sud alakisi na ba photo ba pesa biloko na mariage coutumier mariage coutumier ba pesa biloko ba dot soki eza mariage basale mariage coutumier ba pesa ba dot nyonso et ba komeka na ndako moko bala la mwasi na mobali ba boti pe bana mobali yo passer Dalo ya ko pambula ndeyebi bon monde na bino wana clique. Je comprends. Alors, je comprends. C'est qu'on a pour le moment, il faut que le pasteur a annulé le mariage ou comment? En tant que pasteur, c'est la lumière. Le pasteur, c'est la lumière. Il doit mettre la lumière. Pour la commune, ni les caca. Pour séparer, bango, comme ma oe dans un aïe, mon oe dans un aïe, comme papa, yo zana moisi, zongela moisi na yo. Maman yo zana balite, vanda, zamba kosinga mobile, pour ça moi qui toko, zamba kosinga mobile. Parce que yo zana ko pombo libal. Oyo déjà papa clique na bango na bato clique moko
Voilà. de même image. Merci beaucoup. Merci, professeur Jean-Félix. C'est la fin de notre émission. Parce que la fois passée, au delà qui église, Babimi Simino di Banda, place à reprier, Zate, Fressengé Bandeko, va soutenir. Message Ninoko, par rapport, il y a Bandeko, Bazo, Lanabiso, na Babimi Simino di Banda, place à Osangana, Bandimezate, message Ninoko, l'ex-pasteur. Message Nagaza Kaka, na 5 ans dans Zambé, nous balanda biso, les bandes mboka, nakata mboka na biso, que tu peux avoir quelqu'un qui peut nous soutenir avec les moyens. Attends, vous allez le pango, nous évoluons dans Matongé. Souvent, on a la place dans Kasavubu Awa, et dans Kimbango, et aux environs, il y a plusieurs toujours évolué. Il y a compris gratuitement, pas que vous pouvez sur le pango, gloire à Dieu. Vous pouvez sur espace gratuit, gloire à Dieu. Ceux qui ont moins moyen, tout ça reste dans la place, il y a un gros dossier, pas un bino, nous soutenir biso, tous ali, les bandes, les petits boyers, vous savez les alités, vous avez besoin de soutien dans les binos, puisque vous allez. Au même moi le sungi nayo il y a moi bongo par rapport il y a moyen nayo 1000 ou 500 ou 100 $, 10 $, 20 $, tout fait la force de tout ici et que peut biso bisika automiko ko chabana na Nzambe pour la musala na Nzambe. C'est ça le message on a le baka la pas passé ce que sali yango de kunangai Nzamba kozanga kopambola yo te parce que tozali banda na loba Nzamba zo kangai barage ba lo kangai babele zo kangai ba tous ba yo kangai c'est la vérité et salami tout ça libanda tout ça poser à battre sur la biso pour que cette œuvre que nous avons biso et continuer et beaucoup faté on a kozanga ba moyen au tozana yango té par rapport aux zamba dimaki ezala yango to le canal le zamba dimaki le kazaka épreuve yaki pour me biso na épreuve nous continuons toujours nous tenons toujours avec le Seigneur et que attendez tout ça mais banda batabango bana bato mais c'est bien que yo osali okosunga biso po hôtel biso depuis yo osali okosunga biso po to tambola to continuer osala musala o zamba biso songa biso mama songa biso papa ozana poto osali banda mboka ozana Congo osali banda ya Congo ozana ba province ou toi na Kinshasa la capitale parce que tozo évoluer vraiment okanga motema te. Si tu vas nous arroser Dieu va t'arroser. Si tu vas nous tendre la main de soutien, nous n'avons pas tendre le beaucoup de soutien. Vraiment, des messages dans la wana, na kolela, na motema, ya kondima, et que bosunga biso. Vous avez besoin de bosungi, le sungi na yo maman. Vous avez besoin de le sungi na yo papa. Ndé pour moi c'est mobile. Au semble la kate. Vraiment, sunga biso pour un moment oyo toza libanda. Vous avez besoin de moyens pour tous les bisika. La bisika monsieur c'est moi sami. Bon bah c'est biso ils a été. Nous avons besoin que batumoko baya. Basunga biso. Yonde tosengi bisunge panayo. Nous avons la lola amono bisika uzali sunga biso. Merci. Votre numéro de contact alors papa. Notre numéro de contact est 090 59 28 133. 090 59 28 133. Deuxième numéro est 081 87 51 754. 081 87 754. Je pense que nous attendons votre soutien, ma soeur, mon frère. Toza Libanda. Talaka Toza Libanda. Là, il y a parce que c'est tous les corps qui souffrent. Je souffre à cause de cela. Na sengiyo autant de biso de boko. Songa biso maman, songa biso de comme moi si les filles de paix, les filles de paix, les fils de paix puisque bozali bo songa biso, les corbeaux puisque bozali oya ko songa biso. Grâce à Zambé et Zanabi. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'est la fin de notre émission. Nim ya pasteur Yangwana Nassé, il y a prophète Jean-Félix, Bonzambe na Bonzambe Lola Ezofuta. Simon to ya ko lobaka nzamba bo to kwaye ce soir. On se retrouve à la prochaine bye. Moi c'est Moussous. Soyo, ma le va le wapi. Du moins que ce qui va divorcer qui et que va divorcer qui na poto que mon bal moi sur la saki kundumba ne va divorcer qui tu as des épreuves va divorcer là ce qu'on pambol de balouana c'est dit que tu n'as pas de péché, tu n'as pas fait aucun erreur à ta moralité. Mais ce qui que mon balouana Kevin et que na poto azali na moi c'est abala officiellement connu et que aye out abali au pamboli que tu as partagé ensemble avec eux la malédiction. Mais ce qui est
libala wana ya poto ezaki na libala ya Afrique du Sud. Ya Afrique du Sud. Te babala ni mwasi wana ya Afrique du Sud alakisi na ba photo ba pesa biloko na mariage coutumier hein. Mariage coutumier. Ba pesa biloko ba dot. Soki eza mariage basale mariage coutumier ba pesa ba dot nyonso. Et ba komeka na ndako moko bala la mwasi na mobali. Ba boti pe bana mobali. Ba boti pe bana. Yo passer dans l'eau ya ko pangula. Ndeyebi ha bon monde na bino wana. Clique. Je comprends. Alors, je comprends. C'est qu'on a pour le moment, il faut que le pasteur a annulé le mariage ou comment? En tant que pasteur, c'est la lumière. Le pasteur, c'est la lumière. Il doit mettre la lumière. Pour la commune, ni les caca. Pour séparer, bango, comme ma oe dans un aïe, mon oe dans un aïe, comme papa, yo zana moi si, zongela moi si na yo. Maman yo zana balité, vanda, zamba kotumba mobile, pour ça moi qui toko, zamba kotumba mobile. Parce que yo zana de kopombo libal. Oyo papa clique la bango voilà. Merci beaucoup. Merci professeur Jean-Félix, c'est la fin de notre émission. Parce que la fois passée peu au lelaki qui église babimi simino di banda place à reprier zate frère bande va soutenir message nino ko par rapport il y a bande ko bazola na biso na babimi simino di banda place à osangana bandi mezate. Message ni oko Alexa pasteur. Message na gaza kaka na 5 bana nzambe nyos balanda biso les banda mboka na kata mboka na biso que tu peux avoir quelqu'un qui peut nous soutenir avec les moyens. Attends ça le pango biso nous évoluons na Matongé sur la place na Kasavubu awa et na Kimbango et aux environs il y a biso toujours évoluer il y a qu'on peut gratuitement pas que on peut sur le pango gloire à Dieu on peut sur espace gratuit gloire à Dieu. Ce qui est au moins moyen, tout ça reste la place, il y a un gros senga pas bino, do soutenir biso, tous ali libanda, ndembo les petits boyers, vous savez les alités, vous avez besoin de soutien na bino jusqu'au bozali, au même les biso moi le sungi na yo, il y a moi bongo par rapport il y a moyen na yo 1000 ou 500 ou 100 $, 10 $, 20 $, tout fait la force tout ça ici. Et que peut biso bisika automiko chabana na Nzambe pour la musala na Nzambe. C'est ça le message on a le baka la pas passé ce que sali yango de kunangai nzamba kozanga kopambola yo te parce que tozali banda na loba nzamba zo kangai baraji ba lo kangai babele zo kangai ba tous ba yo kangai c'est la vérité et salami tozali banda toza poser ya bato bako songa biso pour que cette œuvre que nzamba pesi biso et continuer et beaucoup faté on a kozanga ba moyen o tozana yango te. Par rapport aux Zambandimaki et Zala, et on tourne les canaux, les Zambandimaki et les Kazaka et prêt Yaki, oui, mais besoin d'être prêt. Nous continuons toujours, nous tenons toujours avec le Seigneur et que, attendez, tout ça, mais des banda, matabango, manabato, mais, c'est bien que yo sali, on se fait biso pour hôtel de biso, c'est bien que yo sali, on se fait biso pour tout tamboula, tout continuer, pour ça la moussala, on se fait biso, on se fait biso maman, on se fait biso papa, on se fait poto, on se fait banda, mboka, on se fait Congo. Vous avez des bandes à Congo, vous avez la province, ou soit la capitale, est-ce que tu as évolué vraiment au Kangamoté matin? Si tu vas nous arroser, Dieu va t'arroser. Si tu vas nous tendre la main de soutien, nous n'avons pas tendre le beaucoup de soutien. Vraiment, des messages dans la wana, na motema, ya kondima, et que vous avez besoin de le sungi na yo maman. Vous avez besoin de le sungi na yo papa. Ndeko moi c'est mobile. Au semble la tête, vraiment, son gabiso, pour un moment où tout ça libanda. Vous avez besoin de moyens pour tout jouer musique. Parce que monsieur Semoune Sami, bon, bah, c'est un gabiso, ils ont été. Nous avons besoin que Batumoko, Bahia, son gabiso, Yonde, Tosengi, Sungi Panayo, nous avons la Lola, Amono Bisco, Zali, son gabiso. Merci. Votre numéro de contact alors, papa? Notre numéro de contact est Ali 090 59 28 133 090 59 28 133. Deuxième numéro est Ali 081 87 51 754 081 87 754. Je pense que nous attendons votre soutien, ma soeur, mon frère. Toza Libanda. Toza Libanda. Parce que c'est tous les corps qui souffrent. Je souffre pas à cause de cela. Na sengiyo autant de biso de boko. Songa biso maman, songa biso de comme moi si les filles de paix, les filles de paix, les fils de paix, parce que bozali
bosonga biso les corbeaux puisque bozali oya kosonga biso grâce à Zambé et Zanabi. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'est la fin de notre émission. Nim ya pasteur Yangwana Nassé, il y a prophète Jean-Félix. Bonzambe na Bonzambe Lola Ezofuta. Simon Anto ya Kolobake Nzamabo. On se retrouve à la prochaine. Bye.